Greetings, ladies and gentlemen of the international community. Those of you who run YouTube, Meta or Facebook, Messenger, Twitter or X, especially those of you who run YouTube, because this show comes on YouTube. Okay, this is Professor Yalenge again, coming to you from New York City. Before I do a show on the Congolese, for the Congolese, about the Congolese, I always try to give you some information or some of the evidence that we have that shows you that the Rwandan Tutsis who are from Rwanda and the government of Paul Kagame, they have been killing the Congolese. They have occupied the Congo or DRC from 2001 until today. They have committed a Holocaust in the Congo that has cost more than 13 million Congolese have died. One of the evidence that I'm going to give you today came out in 2016 on April 13, 2016 in the newspaper, The Rwandan. And the title of it is Crimes Committed by Kagame and the RPF. Crimes committed by Kagame and the RPF, which is a testimony of Major Alphonse, A-L-P-H-O-N-S-E, Furuma, last name Furuma, F-U-R-U-M-A. Please type that title on Google or whatever your search engine is, and you'll be able to read it and follow it. It's in two parts. So again, the title of it is Crimes Committed by Kagame and the RPF, Testimony of Major Alphonse Furuma in the Rwandan. Okay, so we appreciate it. We thank you for allowing us to use YouTube to pass this message, and this is a message for the whole humanity. So that's why we give you the evidence. So you might want to join us. Our number is there. You can contact us if you can do something special on the Congo or the DRC and on the crimes of the Rwandan Tutsis in the DRC. Thank you very much. Now I'm going to speak to the Congolese people. Mbote batata bama bandeko liboso to banda na kobeta tolo ndenge na yaka tangu nyonso ke na yaka liboso na bino na komo ya Yesu Masiya. Waza nzambe na ngai, nzambe na biso, waza ndeko na biso ya mutu mwindo, azali mutu mwindo. Pe yende abatelaka ngai, abombaka ngai, apesaka ngai nguya pona ya liboso na bino po ete tokoka kosolola na kombo na ye na yaka na betaka tolo. Alors, ndenge nasalaka tango nyonso liboso to banda principe oyo tosalelaka ezali ke biso bana ya mama Kongo zai na mokolo mwa lelo Kongole moko te akoki kondima ete alinga eloko mosusu na vi na ye. Eloko mosusu ezala famille, ezala tribu, ezala langue, ezala ndeko na ye, ezala mboka na ye. Okoite kolinga yango koleka mama Kongo Zaire. Pona nini pamba te lelo oyo biso bana nyonso ya Kongo toza kobundela mboka ya Kongo. Biso bana nyonso ya Kongo toza kobundela mboka ya Kongo poto libere yango. Alors, avant tokota l'émission na biso na kotela bino susu nzembo ya pas de président po tolanda yango. Zokata batumi toujours nuit bozo kokate. Gouvernement de merde. Très nul.
C'est moi, Mouissa Nzanzu Makasi. Peuple congolais, soyons unis. Ennemi aza na porte na biso, encore azali na mawate. Soki tomi bateli te o, gouvernement kosunga biso te o, bazoki pe mawa na biso te o. Tokoma na Beni Adef Nalu, bazoboma bato neti basoso. Eske gouvernement bozangi force ya kobundisa bango? Tokoma na Bunia bakodeko, bazokatakata ba toujours et nuit. Eske général Eluboyo zomona to zomona te o? Pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Population bomamana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Ongande général Kostandima, ongande major Kabila. Ozanga soni bozo tourne na bakartie basoda batondeli bino nzoto mobimba. Mais peuple bazo kufa, population bazo kufa jour et nuit. Bozo zanga kosunga bango, orke bango nde baleisaka bino. Mbongo na biso nde futaka bino. Mais bozo kipe biso te o, tozo kufa neti basoso. Bozo mibenga les gardes civils. Nous sommes des gens fatigués. Quelle sorte de gouvernement qui se quede? Voilà yoza présidente, yoza papier vide. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zoboma na miso na bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Au moins ata olo Mobutu, tunajua lulikuwaka lu dictateur, mais tulikuwaka na amani. Oh, uliko ichi president chivoyou, chinavala maveste kila siku, china voyage kuomba ba misaada. Or que Congo c'était pays riche, tuko na kufa sawa manyama. Eske munakosa nguvu ya kumaliza marebelio ama muko na nyie mukopo? La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zoboma na miso na bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Petit frère propre éloge Mobangé. Bazolo ba tous les jours que nous avons la démocratie. Mais eza synonyme ya démon assis. Ma fille est divine Makasi. Je sais qu'ils ne me laisseront pas en paix. État de siège, état de piège, état de choc. Ça c'est pas un combat de couleurs, mais de douleurs. Mbote batata ba mama bandeko lisusu na ye liboso na bino po ete totala makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Lelo oyo titre totie tolobi ke bandeko bana ya Congo Zaïre, identifiez-vous. Guerre d'identité, paix entre guillemets, dérwandalisation. Pona nini totie titre wana pamba te message natangi yango biloko misato. Identifiez-vous, guerre d'identité, paix dérwandalisation. Mais eza message moko. Mais avant na banda na kotanga quelques bakombo ya bandeko oyo bakomelaki biso na YouTube na biso. Ezali Mama Pauline Fadio, Mama Francia Malbo TV,
Mama Jeanne Keze Ricard, ndeko Ngekinde Douazma, ndeko esclave de Yehoshua Amashia, Mama Adèle Matondo, ndeko William Lisangi, pe ndeko Benjamin Kila. Moi, quelques commentaires. Natanga ki ndeko Lok. Aye pas comme la kibiso. Alors, quelques commentaires. Ndeko Lok a lobby que tozana posa ya révolution kaka. Eloko mosusu te. Bien sûr, tozana besoin ya révolution. Poto sa la révolution de Lok, ndeko nanga Lok, esengeli to yeba eloko nini toza kosala la révolution. Il faut tout analyser situation eza ndenge nini. Tokosala la révolution contre qui? Et puis pourquoi? Moni basala ka révolution te matosa révolution. Tokosala la révolution contre qui? Parce que mboka na biso ba congolais lelo toyebi était lelo oyo pays ezali occupé. Donc ce que lobby révolution neza solution eloko musu ezate. Donc il faut to yeba tokosala la révolution contre qui? Yangwana émission na biso lelo ezali identifiez-vous, guerre d'identité et puis de rwandalisation. Yango misatu wana eza message moko toko expliquer. Ndeko na ngai esclave de Yehoshua Amashia. Bon, en lobby, en 4 ans, difficile à nettoyer Congo de toute infiltration ya ba Rwandais tuti. Pona ye, topesa Félix Tango po abandi ko nettoyer. Ndeko na ngai esclave de Yehoshua Amashia. Ndeko na ngai. Il faut tozala honnête. Il faut tozala honnête ndeko na ngai. Banda Félix Akota apesi ba promesse boni. Ata a komisi ba Rwandais tucho ba vandeli biso ba Congolais depuis ya bandeli tango akotaka yo yoka yango. A nettoyer ba tuchi boni. Est-ce qu'akanga Hippolyte Kanambe? Ye azana ndaku na mwasi ya Rwandaise tuchi. Na ndaku na ya mwasi na ya Rwandaise tuchi. Oyo azali na kombo ya Nyakeru, Denise Nyakeru. Donc yesi koyo Félix ndaku wane koma bureau de think tank, bureau d'études ya batuchi na Congo. Esa konetoye ndengeni. O yoso ki ozana ndoki na ndaku. Ozolala nembetu moko. Siko ko benga na bandoki ndengeni. Donc ndeko na ngai esclave de Yehoshua Amashia. Tozana problème soko toza ko kanisa nengo zo kanisa parce que Hippolyte Kanambe azali wana na Congo na mwasi na ye soki azaka pe Rwandais tuchi Félix azwa mwasi ya Rwandais tuchi donc nettoyage ozo salamate. Bon, moi, quelques commentaires nazaki na oka yango wana. Alors, tokota na vif de sujet na biso. Donc, batata mama bandeko, mboka ya Congo toyebi ezali sous occupation rwandaise. Mais eloko biso toza kolobela te. Oyo toza kotala na miso te keto to confronter yango. Ezali oyo bomoni message eza koleka na se ya écran. Na lobi ke bandeko bana ya mama Congo Zaïre. Stratégie ya batuchi ezali bamikomisa ba Congolais na moyibi mpe na lokuta oyo babengi ubwenge kobanda na Hippolyte Kanambe mpo bakomisa biso bankolo mboka ba esclave na bango ya libela na libela. Wana eza stratégie ya Rwandais tuchi bandeko na ngai. Lelo tozoloba Congolais nyonso aza na mboka ya Congo. Esengeli ayeba yango. Ozala politicien,
ozala journaliste, ozala moto osaka bémission, ozala moto olukaka obundela Congo. Ezali likambo mosusu ezali te. Problème na biso nde yango wana. Soki problème wana ezala te, me mboka ya Congo eza na liberté. Me mboka ya Congo eza souverain. Stratégie ya Batuchi. Botanga lisusu message ezoleka na se wana botanga ngo très bien po bo comprendre yango. Batuchi ba mikomisi ba Congolais. Balingi ba mikomisa ba Congolais. Pona nini mpo bakoka ko komisa biso ba kolomboka ba esclave na bango ya libela na ya libela na libela. Alors, procédure wana ezwaka temps. Ezali nini? Liboso il faut ba boma. Ba Congolais ba éliminer ba Congolais surtout na est kuna epai ba coltan ezali epai ba richesse mususu ezali mingi o baza koyiba na or na biso ko bana kote ya Ituri kuna. Batuchi o baza na Rwanda, na Batuchi o baza na Uganda, na Batuchi o bakota na Congo ko banda Hippolyte Kanambe, na Baruberwa, na Banyarugabo, na Nyakeru, Denis Nyakeru. Batuchi wana nyonso objectif ezali bakomisa ba Congolais ba esclave na bango. Soki mboka komi libéré, baza suna besoin ya Félix Tshilombo te. Nyakeru akotiela Félix Tshilombo poison akufi. Akotiela Tshilombo poison akufi. Allez, c'est sili sikoy. Batuchi bavandeli biso. Plan ezali yango wana, stratégie ezali yango wana. Lelo toza koloba. Mboka ya Congo ezali sous contrôle na bango ya Batuchi. Mboka ya Congo ezali sous contrôle ya Batuchi. Batuchi baza ko contrôler Congo. Félix aza na pouvoir te batata ba mama bandeko. Félix Tshilombo aza na pouvoir te. Félix Tshilombo aza ko salela ba Rwandais tuchi. Il peut faire des promesses, mais mon côté a réalisaka. Bato bazo kufa na Congo partout. Félix Tshilombo alobelaka bango te. Alobelaka bango te parce que etali ete. Ye loko bapesa ye ezali yo yibaka mbongo na yo comme sa famille na yo riche mais kokipe makambo ya mboka ya Congo te. Sengeli to comprendre loko wana poto yeba to sala ndenge nini. Avant auto lukato sala révolution. Ndenge na yebisi ndeko lok liboso ifoto identifier banguna na biso. Banguna ya Congo ezali ba Rwandais tuchi kobanda Hippolyte Kanambe, lelo oyo Denis Nyakeru, na Baruberwa, na Banyarugabo, na oyo botia premier ministre Sama Lukonde. Tout ça, ce sont des Rwandais tuchi baza ko contrôler mboka ya Congo. Félix a un pouvoir T. Donc, voilà, voici nos ennemis. Lelo oyo mutunyo salobi ok moi je vais faire quelque chose pour le Congo. Olingo salanini. Bon, to côté na politique, mais attends côté na politique en tant que Congolais ba Rwandais ba yebiyo, koza Congolais za tuchite Rwandais tuchite. On te contrôle. So balingi ko bomayo ba bomiyo. Parce que muta ko protéger yo azate. Garde so i garde républicain baluba oyo Félix a tindaki bantene bango ba komi ba soda po ba garder ye. Lelo so ba tuchi ba lobi ba boma Félix. Bango ba garder Félix ndenge ni soki Nyakeru oyo azalula na mbetu moko na Félix, nebite so ba lala ka mbetu moko atieli poison. Bo protéger Félix ndenge ni. Bo protéger yete. Alors, pona nini totiaki ba momisato wana. Identifiez-vous, guerre d'identité et puis dérwandalisation. Il y a liboso. Ya liboso na ko lakisa bino tozo amuke sima boling bisa mutu alobaka identifiez-vous ezali Honoré Ngwanda avant akufa
abandaki koloba ntango nyonso identifiez-vous mpo na nini parce que ayebaki ke bainfiltre baza mingi na mboka ya Congo, bainfiltre baza mingi na mboka ya Congo batondi kuna. Yango wana Honoré Ngwanda alobaki identifiez-vous. Eye koloba batata bamama bandeko tosi identifie biso na biso mpo toyeba nani azali Congolais, nani azali mopaya. Yango wana Honoré Ngwanda alobaki identifiez-vous. Tosala yango te. Tosi identifia te. Lelo oyo ezala ba journaliste, ezala batu na Congo, ezala batu na ba o baza kotia ba émission, baza kosala ba commentaire, baza kobenga Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. On ne sait pas identifier. Tosi identifier te bandeko na ngai. Soki tose identifiaka mbele tokoki kobenga Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila te. Ok. Tokoki kobenga Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila te. Honoré Ngwanda alobaka ngo identifiez-vous. Ya alobaka boyebi na kopesa bino année 2001. 2001. Tango barwande babomaka Hippolyte Kanambe na sina sale émission awa peut-être faut qu'on rappelle bino muke. Tango babomi Laurent Désiré Kabila na 2001. Hippolyte Kanambe selon desiderata ya Kagame na batucho bazaki ko contrôler Congo balobi batia Hippolyte Kanambe comme mokonzi. Batuchi bazaki déjà na plan parce qu'ils ont toujours un plan. Depuis atango bazoya baimsaki Laurent Désiré Kabila introduire Hippolyte Kanambe comme mwana na yo comme Joseph Kabila. Laurent Kabila zaka condition bapesaka pour s'auto-proclamer président ya Congo. Il avait fait ça sans savoir que Azako signé arrêt de mort na ye. Parce que tango babomi en 2001 en janvier ale so mwana oyo ya introduire que mwana na ye oyo azalaki Rwandais Tutsi azalaki na armée ya Paul Kagame ozaki Laurent Désiré Kabila yaki wana armée ya Batutsi ya Rwanda na ya Uganda batu bamemaki yao bamemaki na Congo. Mwana wana batie président 2001. Biso toza na Amérique awa. Na 2001 gouvernement ya président Bush oyo ami bale epesaki ndeko na biso ya noir général what's his name again, Colin Powell azaki secrétaire d'État na le Rwanda. Ngai professeur ya lengi awa na New York. Colin Powell a invité ki biso parce que tokomela ki mukanda pona makambo ya Zaire ya Congo. A invité ki biso tokene na DC na département d'État tokene so na mutu azaki kotala makambo ya mboka na biso. Tokende ke groupe. Na memaka groupe na bandiko tobunda na bango. Tokende ki ti na département d'État. Tokokutana na mundele wana to soluli na ye. Bato bakene na nga bayebi na sena tanga bakombo na bango. Tango toketo soluli na bango. Colin Powell a kotisi a sali programme, a sali plan. Colin Powell a sali plan que ba réfugiés congolais oyo bazako boma bazako benga na bango na est ya Congo. Babanda mema bango awa na États-Unis po bazwa statut ya réfugié na États-Unis po bana bakota ba classe tout ça. C'est que Colin Powell ba ignoraki. Oyo biso pe toyebisaki bango te na le Rwanda. Toyebaki penza 100% te parce que le Rwanda makambo ezobima o mwana ya mama Sifa na Laurent Désiré Kabila
o boye boye. Mais tango kole pa babimisi plan wana Hippolyte Kanambe basolo na Paul Kagame na Rwanda basali plan babandi kotinda kopesa ba Rwandais identité ya ba Congolais bayaka awa na États-Unis comme ba réfugiés congolais. Kobanda 2001 bandeko na ngai. Kobanda 2001. Des dizaines de milliers de Rwandais tuchi bakota awa na Amérique comme ba Congolais. Avant-hier nazui audio moko ya ndeko moko ya Congolais azaka na état oyo babengi Arizona awa na États-Unis d'Amérique. Soki akoyoka émission soki muto Congolais moko azaka na Arizona azui émission yo soki okoyeba ndeko wana offert passer ye a contacter ngai na numéro oyo soki akomi soki abengi atiki message nga na ko rappeler ye ndeko wana atindi message audio azoloba ke ti lelo oyo ba Rwandais bazokuta na Rwanda baza kotinda bango na États-Unis comme ba réfugiés ti lelo oyo bango bayebi langue ya Congo te balobaka so uti wapi nga naza mutu ya East ya Congo mboka nini ayebi te oloba langue ni Kinyarwanda bayebi langue ya Congo te donc baza kokotaka toujours awa na mboka oyo comme ba réfugiés congolais o bakotaka kobanda 2001 bamususu bakola basisa ba classe bamususu baozongisa bango na Congo kuna bazokokende kozwa misala bakokotisa bango na baindustrie baplace nyonso akokomande baza kokomande biso ba Congolais il fallait to bénéficier na programme wana toza ko bénéficier na ngote biso to komaka makambo ba Rwandais wana à un moment donné bakoma kozongisa bango bon il faut to zongela lisusu etumba wana mais biso toza na Congo batata ba mama bandeko ozala mokonzi ozala politicien ozala kaka mutu kaka omutu nyonso obundela Congo libanda ezala mboka ya Congo boyeba ke etumba na biso liboso ifo ezala ya contre les Tutsi o baza na mboka ya Congo ata baza na libanda ya Congo ye kozonga il faut koluka koyeba ya aza mutu ya wapi. Vous comprenez? Donc yangwana Honoré Ngwanda lobaka identifiez-vous dans le même cadre d'idée batata ba mama bandeko dans le même cadre d'idée biso tobimisaka livre oyo tobenga libanga ya David livre uniquement pona Hippolyte Kanambe parce que la tête ya mutu aza ko contrôler Congo na mboka ya Congo ezali Hippolyte Kanambe soki Félix azalaka na pouvoir soki biso ba Congolais to contrôlaka mboka ya Congo mutu alibosa kokanga ezali Hippolyte Kanambe aza Rwandais Tutsi aza imposteur azali usurpateur d'identité donc muyibi ya identité aboma ba Congolais ya kosakana te des milliers boyoka sa Arma Tungulu Hippolyte Kanambe ye moko mutu abomaki na maboko na ye moko na ndako na ye ebembe ya Arma Tungulu ti lelo emonana te bato boni ya bomi chebeya Hippolyte Kanambe atindi soki Général Numbi aboma ndeko na ya Congolais pona ye Hippolyte Kanambe ye pe atindi ba policier baboma ye boyebi masolo wana donc mutu alibosa kokanga ezali Hippolyte Kanambe livre eza kolobela identité na ye na ndenge nyonso na o ba Rwandais baloba oyo ba mindele baloba o ba Congolais bayebaki baloba et puis tozokotia wana na ba preuve génétique na partie ya génétique o babengi phénotype na français phénotype na ye donc akokani na tata na ye akokani na Laurent Désiré Kabila te donc biso tango tobimisi livre to banoloke bandeko guerre ya liboso ipoto sala ifo ezala guerre ya identité elingi koloba nini elingi koloba ke ngai na bino biso nyonso ba Congolais tobunda contre identité ba Rwandais Tutsi nyonso aza identité na biso totelemela ye tobunda contre bango to expose bango ti kuna ba ou bien ba kima mboka na biso
ou bien tokanga bango ou bien toboma bango soki balingi kotika ba identité na biso te. Tolobaka ntango tobimisi livre toza na babesoin ya liboso ya guerre d'identité. Parce que lelo batata ba mandeko batuti baokipe biso te comme ndenge babelge bayaki kookipe biso na nguya ya kisoldat tout ça là, non. Bango stratégie ezali bazwa identité na biso po mokili mobimba baza ko comprendre te. Mokili mobimba baza ko comprendre te. Baza ko comprendre te ndenge nini batuti biso ba congolais yawana lobaki na osala émission moko na français pona ba panafricaniste parce que panafricaniste moko soki ya Cameroun soki ya Togo na yebite alobi na mboka ya Congo toza na guerre civile, tozali na guerre ya contre ba voisins, toza na guerre internationale. Omoni donc azana kidi bazana kati ya ubwenge biso na Congo na mboka ya Congo toza na guerre civile te. Toza na guerre ya occupation ba Rwandais ba occuper biso, ba Rwandais bazo boma biso, baza ko kosa ke ba rebelle bazo ko boma M23 boye alors que zali ba Rwandais tout chinde baza ko boma biso ba Congolais. Ya wana osala émission na français. Omoni donc livre tobimisa ki justement pour mutu nyonso ayeba vérité sur l'identité ya Hippolyte Kanambe. Ya wana ebisaka bino ndeko nango yoki africain moko aza kolobela makambo ya Congo aza ko comprendre te yebisa ye asomba livre oyo moko eza na français moko eza na anglais yebisa bango basomba livre batanga po bayeba nani azali koboma na Congo problème ya Congo eza ndenge nini parce que bakotsa batutu na ubwenge monde mobimba za na ubwenge biso moko ba Congolais peto kota na ubwenge na yebisaka bino olo bandenge nini batata bamande soko ata olobi aza Rwandais mais soko bengi Joseph Kabila na miso bapaya olobi aza Rwandais za contradiction ezali contradiction parce que à cause la Rwandais taza na kombo ya Joseph Kabila parce que kombo na ya ki Rwandais zali Hippolyte Kanambe. Donc bandeko na ebite soki nini yango sala kabiso poto continuer ko benga ye na kombo ya Joseph Kabila. Lelo so ba Congolais nyoso baza na Congo babani kolobake kombo na eza Hippolyte Kanambe. Ezala bato ya politique, ezala ba peuple, ezala bato ba droit soki droits humains, ezala bato ba église. Obani ko benga Hippolyte Kanambe. Mais soka kimite bon. En tout cas akozala na kanda. Bon soka za na kanda est-ce que ko boma ba Congolais nyoso. Mais au moins na miso ya bapaya ba comprendre que ce sont des Rwandais tuchi oyo bazali konza Congo ye Hippolyte Kanambe azana mutuna bango parce que c'était Rwandais tuchi yende batiaka wana occupation na biso eza koleka ndenge wana bon wana ezali pona guerre d'identité moya suka eza de rwandalisation euti wapi de rwandalisation euti epa ya Eliezer Tambwe. Eliezer Tambwe autaki kosala soki parti politique nayokaki mwasi na nga alandaka ye mingi nayokaki aza koloba je crois azaki na États-Unis awa aza kolobela makambo ya derwandalisation. Derwandalisation eza nini? Natika bino moko bolanda oyo ya koloba sur derwandalisation. Totalisa bino opération Kangamui. Tata oyibi eloko nanga zongisa yango Toleka na identification. Et il y a des rwandarisations de la RDC. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Bakor Bassigna. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Ils ont hypothéqué notre souveraineté. Les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo
et surveiller les 9 frontières. Système eza batu batiango en place. Batu bakolongolango pesa batu. Système wana oyo ekota uta AFDL, système wana na kodeboulone yango. Barwande bacomplice na bango bao bamemaka na bango mpula oyo il faut te délivrer mboka na biso. Nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux. Ezala babatama na politique, ezala babatama na armée. 2 espions rwandais agissant sous la couverture d'une ONG. Ezala babatama na business to na ba ONG. C'est une association qui est basée aux États-Unis, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Nous allons rwandariser notre pays. Je dénonce cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda. Et la communauté internationale est là. Pourquoi tolobaka na bino toza ba capable. Opération dérwandarisation de la RDC. Bokoyoka. Bon, bolani mwa vidéo wana ya parti ya émission Eliezer asalaka. Bon, soki bokei na site na ye bokolanda émission mobimba oyo aza kolobela dérwandalisation. Ntango abandaki aza koloba dérwandalisation edire basanza boni batata bamama bandeko, Eliezer Tambwe akangi monoko. Eliezer Tambwe akangi monoko aza kolobela lisusu dérwandalisation te. Elingi koloba nini? Ndenge nayebisaka bino mboka eza maboka barwande tuchi. Basepeli nango te, bamenase ye, balobi soki yo olandi makambo ya dérwandalisation oko vivre longtemps te. Donc, Tambwe Eliezer alongoli programme ya dérwandalisation. Mais ntango abandaki yango omonaki peuple congolais partout bazolobela yango bazotelema bakomi kolongola soki olati elamba t-shirt ya barwandais balongoli batumbi yango. Mais atiki eloko wana pona nini pamba te barwandais bakebisi ye keba sala biloko na mususu keba makambo ya dérwandalisation. Parce que barwandais bavandeli biso na Congo. Nyakeru Denise Nyakeru mwasi ya Félix azali rwandaise tuchi. Banyarugabo barubero batondi barwandais batondi na bureau ya Nyakeru. Yango eza gouvernement eza ko diriger Congo eza pa ya Nyakeru na Hippolyte Kanambe baza ko solola na barwandais tuchi. Baza ko solola na bagisaro bango tout. Yango oyo sala obido sala dérwandalisation. Mais bango nde baza na ba arme baza contrôler armée baza ko contrôler Félix baza contrôler mboka na biso. Donc so yo continuer bon bako boma yo po ba panzi pe biloko nyonso zo sala. Oui, Congolais il faut na courage batata ba mama ndeko pona kotelema. Yana to lobby biloko nyonso zo ko salama yango nde eza problème na biso. To réfléchir batata ba mama bandeko. Aussi longtemps que batuti bavandeli biso boyebisanga eloko nini tokoki kosala. Eloko liboso photo bundela guerre d'identité. Oyo nganda lobaka identifiez-vous. Oyo yele Eliezer bana loba dérwandalisation. Eloko ne faut continuer. Pamba te batuti nde bavandeli biso. Batuti baza kotinda bandeko na bango na Amérique partout. Comme les Congolais, les réfugiés congolais. Vous voyez que les sosie à Paul Kagame à lobby, les réfugiés congolais au batondi à Rwanda na kozong sabango. Réfugiés congolais à Rwanda te. Réfugiés congolais d'ailleurs sont bazo boma bango bakima na Rwanda te. Bakima na kati ya bazamba na biso baza ko monter de l'est bazo ko kende vers l'ouest. Bazo ko na bazamba bango bazo continuer ko landa ko boma bango. Parce que na Rwanda te ba Rwanda tucho baza na Rwanda batala mamande ba Rwanda tuchi programme na bango ezali bateya ba faire
faire kotangisa bana na bango bazwa ba formation bana mibali bazoya na Amerika oyebi bazosala nini ndeko na biso alobi baza kokota na armée ya États-Unis bazwa formation bana bango mibali comme ba Congolais alors que baza ba Rwandais tout plan wana ezali exécuté par nini oyo Imatuchi donc l'empire Tutsi programme basalaka na yebisa bino comme programme wana déjà programme basalaka balobi bakokomisa babantu nyonso ya Afrique centrale besclave na bango utu de bakomi déjà besclave na bango na Rwanda bantu ya Uganda bakoma besclave ba Rwandais Tutsi depuis 86 mutu ayo dirige bango za Batutsi yo muto bobenga Museveni azali Museveni taza Rwandais Tutsi apesime kombo na ye Tubuhaburu wa kombo na ye ki Rwandais Tutsi abotama na Butare na sud ya Rwanda donc bantu ya Uganda bakome besclave ya Batutsi bantu ya Rwanda bautu bakome besclave na Tutsi biso mboka ya Congo ezali pays continent avec 100 millions d'habitants tozo kokomaka ba esclave ba Rwandais Tutsi et salama nanu 100% te parce que mboka eleki munene mboka eza lokola nzoko po yo okata ye olia ye mobimba za wana kozwa temps yana bango pe balembi te chaque jour baza koboma na RDC partout ezala na est na ouest na nord na sud batuti baza koboma eloko liboso to dénoncer ezali occupation rwandaise na holocauste ba Rwandais bazosala na Congo. Félix n'a pas de pouvoir. Non, Félix a sali boya ke bandeko na yawa ayibi boya mais non. Biloko Félix azosala wana mingi ezali instigé par les Rwandais Tutsi. Parce que Félix azana pouvoir te so il est bobomi kanambe to bokangi nyakeruna barubera bangotu Félix est silipo na ye. Donc bozoko Félix n'a rien, il n'a pas de pouvoir. Moi mbongo ayibi wana ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Ba milliards ya mboko na mbongo na biso batuti bazoko sakana na yango. Donc voilà pourquoi nous avons une identité lelo. Guerre d'identité. Identifions-nous les Aïrois congolais. Naloba, bozana poto bomoni Batutsi. Bon, bazako se faire passer pour des Congolais. Accusez-les. Bofunda bango na immigration ya kuna. Bofunda bango bolo bake baza Congolais, ce sont des étrangers, ce sont des Rwandais Tutsi. Voilà et tumbana biso voilà eloko na ngai na sala eloko atata wa ndeko tosali na ngai te tosala 1 heure de temps na ngai kana yebisa bino eloko oyo na partager na bino ke mboka ezali sous occupation rwandaise révolution toko sala ngote soki toyebi te munguna aza nani munguna na biso aza Rwandais Tutsi oyo avandeli biso na mboka ce n'est pas le Rwanda. Bino boyebi te que Félix azo lobelaka Rwanda sikoyo ezali Batutsi bato azotinda ya lobelango. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Félix aza kotanga ye na Nations Unies problème na biso za Rwanda. Ba Rwandais Tutsi bato alobi na sala ndengwana comme ça o bavandi bango na Congo bato batalelaka comme si au Congo il y a pas de Rwandais Tutsi. Ndenge Gisaro alobaki na lexeri bino ngwa. Aza kolobake biso na Congo tolingi te Rwanda kota makambo na biso na biso ba Congolais totala makambo wana. Vous comprenez? Eza stratégie eza ubwenge. Parce que Félix azolo ba Rwanda bino bozo mona ngoyo ki aza kozala eloko. Mais non, c'est la stratégie ubwenge. Olia balobela ba Rwandais Tutsi ba vandeli biso na Congo bazo bonga biso na Congo chaque jour. Donc olia balobela bilanga ba Tutsi bazo laksa bino montagne. Bino bota la montagne, bota la Rwanda, awa bota la tubolobela te zoleka na Congo. Bota la montagne. Félix a na Nations Unies a lobité que Congo est sous occupation rwandaise. Félix a na Nations Unies a lobité que moi si na ya za Rwandaise Tutsi.
Nyarugabo Ruberwa bavandi na bureau ya mwasi na ye. Ce sont des Rwandais Tutsi. Hippolyte Kanama za Rwandais Tutsi. Bangonde baza ko contrôler Congo. Félix alobi yango awate. Voilà pourquoi le monde mobimba eza kotikala kaka na kati ya ubwenge. Donc to yebela, to fungola miso, to mona ba vérité oye bombame. Félix a un pouvoir, vous pouvez insulter Félix, à cause de l'autre côté, il ne fera rien du tout parce que ce n'est pas lui qui contrôle. C'est le Rwandais tout qui contrôle, c'est Nyakeru qui contrôle. Les Rubero, les Nyarugabo, tous les Gisaro, tout le monde qui est là-bas. Le premier ministre, il y a Rwandais Tutsi. Sama Lukonde, nani kolongola Iwan. Félix a un pouvoir kolongola Sama Lukonde. Alongola. Il faut comprendre. Yoka na yebisa bino, na rappele bino. Na yebisa bino définition ya bonge mbala na mbala boyoka ingai boyoka. Mais boyoka l'effet de l'ubwenge rwandais. Ezala na bapaya, ezala biso mo ba congolais. Ba rwandais baloba boy, ba tuchi baloba boy. Po okoma maître oyo ayebi kosalela ubwenge ozali okola okomi na bapouvoir oyo ezali ke otie ndako moto ezokopela me yo oza na force ya kokamata milinga obombi yango milinga ezomonana te ndako ezozika moto me milinga ezomonana te mpona bato baya kobama moto. C'est ce que les Tutsis ont parvenu de faire en Ouganda, au Rwanda, maintenant en RDC. Bon, va progresser, va au Congo Brazza, va Tchad, la République centrafricaine, va avancer. Ils ont la capacité ya kotia ndako moto babombi milinga. C'est ça makasi ya ubwenge yango wana. Biso toyebi toza ko continuer ko yebisa bandeko. To sala boye, to bimana ubwenge, botika ko benga ye Joseph Kabila. Même devant les étrangers, il faut voir que ce n'est pas un Congolais, son nom c'est Hippolyte Kanambe. Ils sont les Africains, ils sont les Binokuna na Poto, ils sont en Amérique, ils sont au Congo. Il ne faut pas qu'on benga Joseph Kabila, il faut toujours corriger que son nom est Hippolyte Kanambe. C'est un Rwandais Tutsi. To bandana nuwana. Voilà batata bandeko. Message nazaki na ngoya lelo yangwana. De rwandalisation, de guerre d'identité, de identifier vous ou bien identifier vous, nous sommes un message moko. Et c'est to identifier ba tout ba vendre son mboka. Ko banana Hippolyte Kanambe pour être to exposé bango, to condamner bango, to funda bango pe bisika ne sotozo kende, to za libanda, to za mboka ya Congo, to lobela yango. Ba paya ba yoka ba bimana ubwenge. Bapaya bayo kababi mana ubwenge batata ba mandeko matondo mingi na kokisi 40 minutes na kosukisa wana nzambe azala na bino matondo bino bandeko bolani ngai matondo mingi bon na kosukisa wana batata ba mama ndeko nzambe na biso oya pesa biso mboka ya Congo akabola bikolo batata ba mama ndeko nzambe apesa biso ekolo ya munene ekolo etonda na mpiko tokoki te kosakana na yango tokoki te kobanga ka ba Rwandais Tutsi nzambe aza na biso tokoki te kolandaka milinga alors que sengi to boma moto biso tozoko luka to longola milinga olongola milinga neni soko moto bomia moto les Rwandais Tutsi va vendre biso ayons le courage de le dire ayons le courage de le dire à l'étranger comme au pays que mboka na biso notre problème c'est l'occupation rwandaise Tutsi à partir de Hippolyte Kanambe jusqu'à la présidence, Nyakeru, les Nyarugabo, les Ruberwa, et tous ces Rwandais qui sont là-bas, les Gisaro, tout ça, tous ces Rwandais, le premier ministre Sama Lukonde, que les Tutsi ont mis là-bas.
et personne ne peut l'enlever. Hein? Donc, il faut te confronter les Lokowana. Après, alors, viendra la révolution. Mais d'abord, il faut s'identifier. Il faut d'abord la guerre d'identité. Il faut dérwandalisation. Ce qui va payer ici, Eliezer Ntambo pour la dérwandalisation. Peuple congolais, bon un message, peuple congolais, bon un message, il y a dérwandalisation, ou bien guerre d'identité, bon ça les langues. Ataba payer ici, Eliezer Ntambo. Voilà le message, lelo patata ba andeko. Nzambe mpungu tulendo Mungu wetu nzambi nzambe ya banzambe nzakomba donc azala na biso bana ya mama Congo Zaïre abatela biso apesa biso victoire mais il faut tozala dans la vérité pour nzambe apesa biso victoire batata ba mama bande sans qui toza na vérité te nzambe akopesa biso pouvoir victoire te. Nous devons être dans la vérité. Se cacher derrière des mensonges des politiciennes ou quoi que ce soit, tu as victoire. C'est quand nous faisons face à l'ennemi. Nous devons faire face aux Rwandais tout pour leur dire, ils ne sont pas des Congolais. Voilà. Donc, nous sommes tous aux Bunda, tout le Kabanzela parce qu'il faut que nous exposer les Rwandais tout partout où ils sont. Ils ont en Amérique, ils ont continué à Bunda Makambouane. Parce qu'il faut, Nzambe appelle sa victoire, Nzambe azana nguya ya kopesa biso victoire batata ba mandeko. Na kombo ya Yesu Masiya batata ba mandeko, oyo atindelaka biso ntumwa na ye Simon Kimbangu. Na ye liboso na bino poto kanga message oyo, toza kobunda, toza kosambela, toza kobunda. Na lobango. Batala ndako na yo nyonso ozali bongisa ata nzeta motuka oyo batutelaka liboka wana nzeta oyo batutelaka pondu nzeta wana tiango na kwe ya chambre na yo tiango na kwe ya chambre ya coucher na yo ozala na eloko ke soki moto akoteli na kati ya butu obombeme na nsima porte ntango azokota ningisi yango na motu avant que basala yo mabe yo sali ata mutu moko to mibale mabe soki bakimi te. Voilà. Na kombo na Yesu batata mama ndeko ingeta